Kayen, oh Kayen, moto babengi Kayen. Akenda sangwa mabe pote yende babengana kana papa na ye na libota bo abomaka ndeko na ye Abel. Mais Kayen azalaki nani? Mbote na bandeko nyonso balandi ya Kuli Media TV babone na biso oyo balingaka biso makasi oyo pe balandaka biso kaka par occasion maintenant ba s'abonner te alors vous s'abonner massivement na kati ya chaîne na bino ya excellence Kuli Media TV. Voilà. Nazana esengo ya koyeba te oza ebele liboso ya betando ikela bino komeka kolanda émission na biso oya lelo parce que dernièrement émission na salaki en tout cas par retour il y a bien, il y a positif les alaki ebele bandeko ebele ba sepelaki na ndenge to salaki émission wana sur l'histoire il y a village Makana na ndenge avion ikendeki ko ça atterrir na 1979 na aéroport à Roissy. On a rappelé que c'est une histoire vraie. On a voyé la force maléfique, la force tout autour de Bisso, la force Yamabé existe. Bon, le pasteur est belé de la puissance. Mais ça, la puissance, parce que puissance, c'est sa propre Nanzambe. Mais voilà les arabes à force. Parmi la force, Oignon, Sonzambe, pas Pessa Batou. A Pessa P. Makoki na batu misusu pote ba ingela tango makamusu ezalaka baya ko sauver baninga. Voilà. Alors sujet na biso ya lelo ndenge bomoni na ba titre na ngai to pe na titre oyo to tie lelo eza sujet ya Kayen. Kayen batu nyonso bayebi azalaki nani? Kayen azalaki mwana ya Adam na Eve. Kayen azalaki mwana oya liboso ya Adam na Eve. Adam na Eve bazalaki bato oyo Nzambe akelaki en premier, c'est-à-dire dans les deux sexes, il y a mobali ya liboso ezalaki Adam, il y a mwasi ya liboso ezalaki Eve. Alors toza komi tuna pe to omeka ko développer pe ko omeka ko réfléchir biso na bino elongo pona koyeba te Kayen asalaki ya ye famille na mwasi nini yango titre ya émission na biso lelo. Mais je vais essayer de rappeler encore à tous nos abonnés que Kuli Media TV peut se suivre, se faire suivre avec sa page Facebook où ils ont la combo ya Kuli Media TV loco la chaîne pour retrouver biso na page Facebook na biso et puis toujours na cadre ya Kuli Media TV nous avons la page ya confection Kuli confection où ils ont ça la bino bilamba ya kitoko na ba cérémonie na bino na ba investiture na bino na ba je sais pas ba makambo nyonso eza ba événementiel to pe ba événement to pe ba makambo eza ya mawa ba matanga ba tenue ya kitoko ezobima na Kuli confection les appels sur Facebook. Voilà. Alors Kayen, oh Kayen, moto babengi Kayen akenda sangwa mabe pote yende babengana kana papa na ye na libota po abomaka ndeko na ye Abel. Mais Kayen azalaki nani? Poto bandango ne bandeli tokokende malembe progressivement pour que les gens puissent comprendre.
Nzambe akela mutu moko. Nzambe akela nika mutu moko. Oyo asala de A à Z. Je répète bien. Nzambe akela mutu moko asala de A à Z, c'est-à-dire à partir de rien. Azui mabele abongoli yango te asali nango moto. Moto wana babengi Adam. Alors Adam quand a commis na mokili Nzambe apesi ye territoire mobimba oyo asi akreaki oyo babengi planète Terre, topé l'univers. Parce que na kati ya univers to na planète Terre. Mais le roi zaki ye moko petit siko to yebi ba misusu te. Tozue kaka moto liboso ya planète mobimba pe univers mobimba. C'est-à-dire Adam. Adam azako kola pe enfin kokola te mais po abotama pe te ke ba boti ete ba kela e kokela na âge adulte. Donc azala bo mwana te. Donc azalaki kosakana mingi na kati ya jardin d'Eden wana elongo na banyama elongo na biloko nyonso Nzambe asalaki oyo ezako permettre ye akoka kolekisa mwa bangonga. Mais Nzambe akomona te Adam azali triste, avandi tristement na kwa na ye par moment azako réfléchir tout ça. Mais Nzambe ayeko comprendre na mayele oyo aye que Adam a besoin d'être moko semblable pour Azab lokola ye pour te acha na pembeni na ye. Alors ayeko sala olalisa banyama nyonso akelaki ezala ba être nyonso. Quand on parle des êtres, c'est-à-dire na bibwele, na banzete, na ba mai, na ba biloko nyonso ko respirer parce que loko nyonso Nzambe akela et respiraka d'une manière ou d'une autre. Même nzete et respiraka. Ayeko lalisa yango nyonso. Nangonga oyo alalisaki biloko na ye nyonso oyo akelaki ayeko lalisa pe Adam. Tango alalisi Adam abendi mokuwa na ye moko ya kote. Tango abendi mokuwa moko ya kote ya Adam akeli nango Eve. Mama Eve ayeko mona na miso ya Adam. Tango Adam alamuki akuti obele pembeni na ye. Adam zaki ne sengo mingi ya komona te moto oyo bakeli na pembeni na nga po il faut kozonga na contexte ya époque wana langage ya Adam na Eve zaki ba langage sauvage tel banyama zamba parce que bazalaki nanu na déjà un bakelaki bango kimokolo babotama te et puis deux batiaki bango na kati ya confusion mosusu po te bayeba bamakambo mosusu te. Entre autres, le fait qu'il y a Rosala Bolumbo, Adam a ébagité Gaza Bolumbo. Eve Betang Bakela qui est. Ata esika moko te na kati ya motu na ye azako miloba te aza Bolumbo. Ba mikolo ezoleka eyekoki koya mpe ndenge boyebika na histoire que soi-disant nyama moko Nzambe akelaki babengi serpent ayaki kokosa Eve po te alesa ye mbuma. Alors mbuma wana ebongolaki ba makambo epesi bango vérité elakisi bango makambo mosusu baromona te efungoli bango miso. Mais logiquement celui totali bien c'est peut-être une petite manière de relater les choses proprement dans l'éducation nous supporte bato ba comprendre sans que ba kende na ndenge ya ba perversité. Mais la logique pe na intelligence Nzambe apesi kaka biso bato ya mokili pour eza une partie ya ba force na ye pour apesa biso alakisi biso te toza na boania tokoki ko réfléchir. Alors ngai en réfléchissant je me suis demandé mais soki ezalaki kaka pomme nde mutekelaki ba problème nyonso toza nango lelo na mokili mais pomme bango tokolia yango sous lelo te. Mais Nzambe aza bizarre pas un mystique aza ba mystère na ye. Mais pomme bango pe ti lelo toliaka yango. Pomme ti lelo balonaka yango. Pomme ti lelo bapekisa yango na église moko te. Par contre bapekisa biso bangulu na ba église mosusu ne boyebi. Bapekisa biso banyama mosusu oyo bamisu baliaka te. Ça dépend ya ekolo na ekolo.
Alors, pour revenir dans la côté réalité, il se fait que, d'après moi, Ève a provoqué qui Adam n'a pas moko sexuel. Le fait de provoquer Adam n'a pas sexuel et comme ma bango na oba bengi inceste. D'où est bandeli inceste. Pourquoi? Pourquoi j'appelle ça l'inceste? Parce que Ève a été créée na côte ya Adam. C'est-à-dire Ève aza moisi Adam te maza sœur ya Adam. Parce que Aouti na mo panzi ya Adam, makila ya Adam yemoko. Nzambe tango alandeli likambo wana balamuki na tongo abeleli Adam. Mais Adam, où es-tu? Adam na sonyo azalaki nango ya makamba uta ko sala yena Ève babatami na sima ya banzete ya mike. Mais nzamba akomona ne bango mabeleli oza wapi? Adam lobi papa nazali yao. Mais Adam obatami pona nini? Adam zongiseli nzambe papa na batami pona okoka soni. Nazwa koyoka yo soni. Mais Adam ozoyoka ngai soni na tina nini? Ah papa nazoyoka o soni pona za bolumbu. Oh. Mais Adam nani ayebisi yo koza bolumbu? Nani wana azwi ndingisa topé autorisation ya koyebisa yo te oza bolumbu. Alobi papa na comprendre te na fungoli misulelo na sentir nga moko ke naza bolumbu esengi ngai nazwa moi ba feuille pona sala ceinture na sali na nzoto nanga pona bomba ba partie oyo eza intime na nzoto nanga. Ève pe na sima na ye pareil abombi pe ba partie intime na ye. Nzamba siliki alobi donc bosali makambo nga na pekisaki bino. Bosali makambo yo obanda mukolo nini? Pe nani alakisi bino makambo oyo? Adam amibwakeli abwakeli ba faute nyonso epai ya Ève. Alobi papa eza ngai te. Ngai kino kela ngai oyebi nasala faute moko te. Mais moto opesaki ngai mwasi oyo oyelaki ngai yende moto akosinga aye kolesa ngai mbuma oyo yo opekisaki. Ève abatami kaka na sima ya Adam. Nzambe ayebisi abi oh Ève makambo Adam olobeza solo. Ève abi te papa eza solo mingi te, eza solo à moitié parce que ngai te muna ye na makambo wana mutu akosi ngai ezali nyoka. Oh mais bino nyonso bolinga kondima foti na bino te bozomi bwaka ba foti epai ya moninga. Nga aza na problème na nyoka te, problème na eza na bino. Alors yo Adam lokola oyokaki te onga na yebisaki yo po yo nde chef yonde na kelela ki yo mwasi banda kino lelo pona bozwi na yo oko souffrir vie na yo mobimba pona kolesa ya yo libota pe ya kolesa ya yo famille. Mais tango nzamba zoloba ya kolesa ya yo libota pe ya kolesa ya yo famille, nzamba yebaki déjà que na kati ya likambo bauti kosala inceste wana basali Ève azaki déjà na zemi yango tangi likambo libota azongeli Ève ayebisi pe de la même manière maman Ève yo ndenge oza wana kobanda kino lelo kobota na yo ekozala na pasi okoki kobota na ndenge ya calme te okoki kobota na ndenge nga na prévoyaki te sans douleur yebaki banda lelo kobota na yo ekozala kaka ya pasi okobota bana na yo nyonso na pasi balingi baloba mwa liloba bokanga minoko na bino nalingi komona bino bosolanga lisusu te kobanda kino mokolo wana Ève na Adam bakomi kolata na baposo ya nyama, c'est-à-dire so nyama akufi balongoli poso bamisali babilamba. Moi mikolo eleki le fameux Caïn dont on parle aujourd'hui a botami Caïn ko botama botami pe
makambo ezoke nango kitoko koleliki mwa mingi te bo balandisi mwana mibale na kombo ya Abel. Mais chers amis, ba oyo bakendaka mingi ba église oyo basambelaka na tuni mwa ba mitunda wana na baninga oyo bakendaka mingi ba église na tuni bango Adam na Eve babotaki bana boni. Bamisusu bazongisenga mibale, bamisusu bazongisenga misatu. Mais bah éviter que l'histoire ne nous a pas tout écrit. Mais l'histoire d'Adam et Ève et Souka Nadan na Ève té et que nana Caïn na Abel kakate. Après avoir eu Caïn et Abel, Caïn na Abel bakoli. Bakomi ba jeune homme. C'est-à-dire bakomi déjà na ba âge moko ya ba 17, 18 ans, 18, 19 ans. Bakosa misala na bazamba, bakoiko lona biloko, bakoiko voilà, biloko tout moi la mobali ya solo asala. Alors après à vous appeler moi si. Alors Caïn azalaki très turbulent, azalaki mwana oyo azalaki vraiment kasa kasa, luka vraiment azaro bunda mingi na banyama banini. Ndeko na ye par contre Abel aki très calme. Azaki pe mwana moko azarolinga misala mais azaki plus calme. On a mingi d'exemple ya grand frère naye. Mais grand frère naye azaki vraiment lokola chef naye. Et seul mutu grand frère nazako banga oyo azako yokela makasi ezaki tata na bango Adam. Mais ba yo koma na âge oyo tout être humain oyo mobali to pe ya mwasi akomaka na posa ya nzoto. Nyama moko pete na mokilo toyebi oyo azaka na posa ya nzoto te. Na ba nyama nzamba kila baka na posa ya nzoto. Mais à ce moment-là, Caïn et Abel va commis qu'on se disputer parce que je vous rappelle que je vous ai dit on est en état à l'état sauvage à cette époque-là. C'est-à-dire Ezali Kamouté le roi Lelone to éducabana na biso ah mon chéri s'il te plaît prends ça ou bien ne mange pas ça ou ne fais pas ça non. On est dans un état sauvage. C'est-à-dire ndako ezate ya brique. Bavanda libanda. Donc désordre eza sur désordre. Ceux qui papa na maman ba osa makamuna bango bana pe bakoko koyoka pe komona pe koyiko kotala na coin. Donc c'est vraiment état oyo et ça là que muto aza makasi yende mutako dominer na kati ya meute. Otobenga meute no kwa ndenge balu batambolaka. Et le chef du clan, c'était Adam. Mais par contre, il avait maintenant deux adversaires. L'adversaire naïe direct, il y a c'est-à-dire Caïn et Abel. Du coup, bolanda histoire, malam bolanda na bokebi. Caïn et Abel, pas comme ils se disputaient territoire, pas comme ils se disputaient la seule femelle qui existait sur cette planète à l'époque, qui était leur maman. Bamisusu baromo nango un peu compliqué bako kamwa baroba ah mais papa Thierry azaro lobanini azaro blasphémé. Mais non, on est dans un état sauvage et Dieu n'a créé qu'une seule femme. Alors, na moment oyo a créé femme Yemoko et que vision ya Nzambe ezali batuba ba koma ebele na mokili. Mais na outi ko rappeler bino susu que non, il y a eu déjà naissance de l'inceste. Mais quand plutôt Adam a été réduit à être humain tout simple, Zambazagi déjà na kanda na yepe na jalousie. D'où la naissance aussi de la jalousie. La première, ou plutôt le premier spectre, parce que Nzambe a esprit. Donc Robin était la première personne. Donc l'esprit à Liboso oye créa qui jalousie, c'est l'esprit à Yemoko Nzambe. Parce que il a été jaloux de ce que Adam a salaki et pas Ève. Parce que Ève a salaki la propriété réservée à Yemoko Tata. Mais à Tchaki pembeni Adam, pourquoi kaba sakana? Pourquoi kaba l'exaramo bangonga? Paye moi ebaki na ngonga nini akora ko pesa dans force wana pe connaissance wana ya ko pouvoir ko kolisa mokili. Mais Adam il a fait de sa tête alandi makambo Eva ebisaki ba on a nyoka
pe basalaki makambo basalaki obatu baebi. D'où la venue de Caïn et Abel déjà. Alors tant mikolo eleki bana wana bazokola bakomi na baposa ya banzoto. Caïn akomi ko bundisa leki na ye po soka moni leki na ye trop pembeni ya mère na bango. Il faut silika. De la même manière, Abel qui était plus calme, soka moni Caïn pembeni ya maman na bango mingi mingi, yepe fois ça azua na ye. Et comme manini na nungu ya bango mibale, tina niveau que bakomi na au lieu de la kanda kaka ekomi N. Caïn a commis na N. N vis-à-vis à frère. Mais jusque là, bazalaika bango mibale. Mais non. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que Caïn a eu ça l'irréparable. Abomine de Konaï. Abel. Ponazua. Mais Kobo Mabomine de Konaï et que Yemoko, Tata Naye qui était l'homme le plus fort du clan, a Bengani Nakatia clan, a Longoli Nakatia lignée Naye, a Zuba Bisakana Kei, vient naître juste après un troisième fils, Oyo Eva Boti, on va appeler ça comme 7. 7 est le troisième fils. Il y a Adam et Ève, entre guillemets, mais qui est né bien plus longtemps, bien plus après que Adam et Ève. Donc, il est en oiseau botama, ma grand frère n'a mis balé, baza mi bali. Il est à bébé. Mais maintenant, c'est là où les gens se posent un petit peu la question. Pourquoi Adam et Ève, vu déjà dans Bazaraki, dans l'âge Bakomaki Nango, il y a duré na bango sur terre, Bazaraki bateau, Basalaki, Babaka Mouissionate avant. Parce que Baboti Banami Balé, Bako Baksape, Amisa, tu as mis Tano, Tang Baza, na Zoto Kolungono. Alors, moi j'ai un peu réfléchi. Je suppose que ils ont pris de l'âge. Bakomaki moi Mikolo. Surtout Adam. Puisque Yem Tayana Moukili avant, bien avant Ève. Azora pétant naïe déjà. Donc, Titan Bao que la Ève y est à sa âge. Donc, c'est supposé que y a na Ève, parce qu'il y a une différence d'âge à Mounene. Donc, Adam peut-être comment il a position Oyo, à quoi il joue au bout de sa Ève. Mais non, on va pas aller vraiment dans ce sens-là. Mais c'est juste une réflexion. C'est Abotami. Caïn Babengani, Abel Akoufi. Mais Caïn, a ça la famille, il bota quelque part. D'après Bino. Nani wana, oyo Kaya kutana kinaye, oyo babota kinebana. Na kopesa Bino, réflexion nangana, réponse nangai, na émission plutôt peu numéro mususu ekoya. Mais nana besoin, bande konangande bola nanga, mais quand développer côté Nabino, la réponse Nabino, la réflexion Nabino, pour te toka pour la lisolo yo, na esengo. Caïn, abotana nani? Question mark. En sachant que il y avait une seule femme sur terre. Botika malama na babota Nabino, peto mona na mikolo zoya.